eleki Congo. D'abord kamona na faire oyiba faire mbongo olinga ko bima na mwana ya faire Davina Gola. Asa ku faire ba mabe otokolo ba alinga violer Davina Gola. Vasco Mabiala. Bon, si Vasco Mabiala, papa fait alobara trop te. Yo raso solo bake. Tina wa longo za la poil. Alinga ka violer mwana faire Gola Davina Gola. À part wana, ayiba faire bambongo de plus en plus. Et comme il a un niveau que bae kangaye na contraire souka ya boalima bae kangaye. Faire Gola, merci papa. Papa Dynastie Volume 2. Merci pour la résistance à la musique à Congo. Depuis au bandati lelo, on a au sommet, au créa ba nuance, au bimisa ba gêne, de ba gêne et le basa succès, ba idole ya faire. Ba gêne. Et belé le même la banque ça va. So tali ba fali, ba za ba idole ya faire. Oh le ba na ba leader. Ça non show. Na sola to ya na biso to na show. So tali fali, idole ya faire. To ko tika ete. Photo ba no fanda rara, lo mi point ne za la rara parce que ma belle ba ken pian. Au moins, tu as au bowling à la distraction. Na mito sko distraction a te faire d'asso gagner bango. Faire à gagner bango. Moni non so bino bo sala. Et ça on aura bozo baluka place moko. Pour faire à gagner né. Donc moni distraction bino bo ya na moto siko. Parce que ma bien là. Vous avez la distraction moto yo ya na ngo ya olengi sa ba golwa, to olengi sa faire à ngo ma Bercy, nde Bercy ba ebi liwa ya Bercy na maître wana. Et ça la mana bandel Bercy démarrer Karasungi a matela ndeko na yi. Parce que abi ke liwa na batinda ke. Parce que dolo ba kufa. Soka dalaki na kisa. Soka dalaki na kisa. Eza hypocrisie na mutema mabe. Maka oza bandi musique kala lelo te na biso Freddy. Déjà ton fan d'ailleurs qui marque aux a fait l'idée ban pour marquer aux amis musiciens abia makama na mapasa ba bomba te le puta mutu moto akufa la mwana na mboko atanga boue na père akufa ki toaki na stade ni bana ete faire pour akufa li papa quel que soit les cas et voyez banaka donc kasi bolongo akufa li père toni na to bisa Dynastie Volume te donc kasi bolongo akufa li papa mais bon le bel makambo na bino awa ba to ke des potes on li to na ba sala wana ezaka bato et ça va te faire. Bon, tout ça, là, on va faire un peu de bassoudi, sur Fanny, sur une des bassani, à plus tard, bon, ça, ça m'a ramené. Moutouana, à tout le bas bien, et là, c'est au fait, au trésor pour nous. Et bah, te faire. Bon, le bel amaram nabi, no, bon, le bel amaram, tout en allemand, soliste mon, à tout qui m'a on a poté, bah, le béya monté. Bon, le barama kambouna, mon de vos trophées nabi, no, bon, Fanny, bon, le bel m'a trophée nabi. Quand tu vas m'a fait, biso peut être m'a nabi, no, tout en bas, zanga bargima. Neto abo c'est fait rigoler. Moniteur atali qui était fait le 25 novembre na Côte d'Ivoire. To beta on a biso ton posté est-ce que concert en ya moi na ya bandal eza nani moi na bandal mais kasi mais bon azara nani azam moni lelo ndeto sur la bo ndeko na to ya kana TVT to na show to ya kana TVT pour kosaka bato lelo bakosi bato to alinga bazo des trophées tolonga mama ba trophée na ba trophée d'ami et finalement to sangani ya trophée d'Angers ya le roi le roi culture award na o fabrica sazi eza ba trophée d'ami batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngambo ka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur votre chaîne Congo et c'est mon officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission Clégie Show, Clégie Moto, Clégie Show. Comme je dis toujours, nous on donne des shows et puis bino, vous voyez là, absolument il faut un robot moto, on a biso au Pelisaki. Vraiment un grand merci à toi, les caméramans le plus suspect, Armel Wombo, qui est derrière la caméra, je te salue. Na pesio bambo tebele. Encore une fois, merci à Arnold Matumuna. Pourquoi pas, na Berli Vengametu, Ngametese, Rubeba, Rupola,
na peso bambote belé. Encore une fois merci na yo général manager Clovis Fimpa motema ya mama Doris Fimpa na peso bambote ebélé. Pourquoi pas na maya moto maya tout moi. Le seul boss qui nous reste, grand prêtre Maya moto. Zamba pambola yo, apambola, arepambola. Yo mingi na mantimba. Et puis na manzuzi depuis Bruxelles, la PC bambote ebélé. So za pour sumba ba basket, sumba jean, sumba t-shirt, sumba téléphone iPhone ya bien. Il y a une seule adresse que chez Janik Tambu Business. Là, comme euro numéro 50, au coup, tu as un logo, tu as un combo A. Je suis pas seul sur le plateau, Nazanga Morote, Nazana Liverpool Djenga. Togosola Naye, Makambo Betami, Bafembe et Betami. Yé Aouya, photo solennelle, Liverpool Djenga. Koto Vasco Mabia, la Zola, Salamo Tignete. Koto, le trésor Congolo, Makambo Neti. Donc, tu as la possible d'éclaircissement, Makambo Kende bien. Si Sali Papa avait fait rigola, Nika Boroni n'a PC Bambote Belé. Et puis, l'album Histoire de Patrick Beckham, L'œil du maître. Et tu as Malelo, les 22 disques Wani Bibi, la Sengi Binobo Zopena Tengoyoka, jeune garçon Wana. Parce que jeune garçon, son amour m'a dit jeune Wana. A Sali Makambo Fala Sala. Ayembi nengo esenga rafu ba yemba banzembo telo wa babambi ba voko te banzembo telo wa babambi maloba wa yena maloba ba yiba ye lipa ya yo changu na nzembo o to mwasa boya ye ayena te vraiment ayembi bozo pena ten uyoka histoire yana nzembo mo wana jusqu'à la fin na ebiti vraiment nga na ebiti soli nzembo wana ba yemileke nga. Je ne sais pas si Liverpool Djenga il peut faire son entrée. Hein, Liverpool Djenga. Ouais. Chaud. Moto. Liverpool, bonjour. Ouais, bonjour Clégie. Santé, ça va? Tout doucement, ça va en Angola. Tout ça dans le programme, nous surtout à Papa avec Ferregola. Oui. Le programme tout des Pessamaki. Les 30 tout ça les 30 on a showbiz. Après États-Unis, le 25 novembre tout ça en Côte d'Ivoire. Oui. Déjà on a informé bateau le 25 novembre on serait là, je serai là aussi dans Côte d'Ivoire avec Papa avec Ferregola. Encore une fois merci le général manager Clovis Fimpa. Et puis merci papa. Liverpool. Tout démarré, chaud toujours. Chaud. Tout bandé la mode chaud. Oui. Tout compagnie, tout ce qui est sous Côte d'Ivoire, tout ça n'a pas perdu. Ouais. Mais ça, dans Marambo, ils ont là le service au Pongiti. Marambo mine papa Hervé n'a rien à Bercy. Marambo mine ne boit bombe la biso. Tout ça là, tout ça na chaud, biso tout ça. Chaud, voilà bandina na chaud. Actualité, information, nous sommes déjà na presse. Beaucoup plus papa Hervé ni Kaboroni na un maître à temps per circonstance. Génération dans maboko nae. Bon série Ferregola a osa ba succès. Série Ferregola déjà à affaire numéro 1 il y a Wenge maison mère na BCBG batu misu bazala raté donc tout le barama ba sentiment té ero mutako déstabiliser orchestre Ferregola zate pour faire outil na obstacle et belé déjà to pesa rabatu chance mon faire mutape sa rabatu chance ba évoluer donc Ferregola merci papa papa dynastie volume 2 merci pour na résistance à la musique ya Congo depuis bandati lelo osara au sommet au créa ba nuance au bimisa ba jeune ebele ba sa succès ba idole ya faire ba jeune ebele lelo même na orchestre ba so tali ba fali baza ba idole ya faire oh lo ba na ba leader pesa no show na sola to ya na biso to na show so tali fali idole ya faire héritier lelo mwana ya faire age moronagi dans leki sans polémique kuna wenge tolini bashit wana mwana ya ndako soko tali héritier watana ba accepter bino ba ye mwana leki ya fere na ndinga wenge leki ya fere yozo beta na ndinga wenge teka na ndinga biso lelo to sola wenge biso kuna ndenge magamba wenge Ferregola na ba collègue to na ba massa na wenge neti biso bo tolingi na biso ngote biso lingi wenge to saka ini moni lelo wenge oyo ba otake biso trop. Sur la minute on est en faut ba position mutu na mutu bokoloba
eloko te boza pe eloko osala te nde to abo faire gola azada na Kenya azana Kenya siko donc uta ne Kenya soka ye dynastie volume 2 après dynastie volume 2 to zana showbiz après showbiz mouvement et États-Unis aux États-Unis so ba ye to continuer ba production mi balé non ba wela te ba quitter la malamba quitter la Côte d'Ivoire après Côte d'Ivoire ba oya kin des produits na par rapport aux États so ba ye après on a des productions 3 productions to que sur Kenya ba contrat est tellement ébélé to c'est la dynastie volume 2 et ça volume 2 mais volume 2 volume 1 na ngo zo bima pour volume 2 on a pour ça volume 1 à volume 2 le volume 2 et après na dynastie volume 2 o ce que zo bima dynastie volume 2 ça volume 1 et on monifie Robert a esprit na mobimba vie na mobimba ça dynastie volume 2 donc ba CP là boyoka muto abanda nzela po muto abanda nzela qu'il peut qu'il neige balongola ka été pour prince obiso to le kaza muto atongango le faire gola umela na ngwende na biso to na posa teke mutu le latanga o faire alinga ko lia Bercy azandeko ya faire te Bercy za mwana musala ya faire avant ko ya pas faire aleka ki pa waze ko aleka na orchestre bato chano show ko to na show siko Vasco Mabia le bi ka secrétaire général ya groupe Ferregola nenga lo babeje ya etc groupe Ferregola entre parenthèses Vasco Mabia avant azala secrétaire général orchestre affaire ba vina so ba papi ka bemba bazalaka ba bozis manto bazalaka azalaka ye mokote tango za secrétaire ya netiboy DG Polo aza a travailler monter DG Polo aza na pichu botoko ozomona niveau ya basseste na administration yo net yo boy ozo mokote yo za cordon général major aza après tozana ba ya ba film abiso donc so likambo ya li e banda d'abord likolo ekiti na yo cordon ba ser ba kati folo baza ba watch baso baza ozomona niveau nde mambo ekende donc siko tango Vasco Mabia olo mamba bongo ke faire ba ke photo sale loko bo donc so bo sale loko c'est bo sala ngo na bato bo sana bongo na click siko tango yolo ba bongo po ni bato wana na click ba olo bate donc Alexa ke soki ba otinda yo o eza héros ba ko tindo te Vasco luka mu to na posa te to banda soko lo ba Vasco luka musano za poto sala musala otika ko pandule okenda poto luka moyen vino za la bien luka sala kayu pour na poto avantage ezebele eleki Congo d'abord kabona na faire oyiba faire mbongo olinga ko bima na mwana ya faire da vinagola asa ku faire ba mabe otokolo bat alinga violer da vinagola Vasco Mabia bon si Vasco Mabia pas pervers alobara trop te yo ka so lo bake donc tina wa longo za la poil alinga ka violer mwana faire gola da vinagola à part wana ayiba faire bambongo de plus en plus et comme na niveau que bae kangaye na contraire suka ya boalima bae kangaye faire moni que non j'en ai marre ya travailler na bato aboye olongo ke yo belo sanzi makila ka bato faire ba aider au ti au commune États-Unis au kotika no donc franchement to kotika faire afanda calmete bo fini faire pendant plus de 19 à 21 ans ba fini faire basana ba campagne na mabe bolo ba komba faire na ndenga mabe bolo ba makamba faire na ndenga mabe sikona héros toko tika na biso bena faire afane calmete abimisa dynastie volume 2 asala makambu ndenga otonga ndako na bova ba matcha sous parti mususu toko tika ete photo bando fanda kaka lobi point za la ra parce que mabena ba ken pian au moins teke o bolinga bo sala sikoza distraction na mito sko distraction ate faire da so gagner bango faire a gagner ba moni nyonso bino bo sala ezana okaka bozo baluka place moko pour faire a gagner ne to moni distraction bino bo yana ngote siko Vasco Mabia la ozana distraction moto yo ya nango ya olengisa ba Gaulois to olengisa ba faire alinga bo ma Bercy nde Bercy ba biliwa ya Bercy na maître wana et salama na bandel Bercy démarrer Karasongi amatela ndeko na yi Vasco abike liwa wana batinda ki Vasco zolo ba tinda kufa soka zalaki na kisa eza hypocrisie na mutema mabe soka na kina ngalo bango te tango komi na poto komo bilobela Bercy pas na poto mutu koto akufa botan mutu akufaka poni yolo ba te faire mutale
au moins que maman dans la sens et là eza bassesse ndeko na tano place tout ça makambo ya lobaki poni liboso yaki yo fere akunda muto ataba seleyo bil c'est faux au changer le suto la liga semaine on a silité o krika makambo yesusu o fere muto alia maître JDT marka us biso na orchestre na biso marka us apesa bana pasa non makambo wana marka us ben Nicolas bazara pembe na fere bango ndenge bapesa lokuta Nicolas aza famille na ye Nicolas aza famille na ye toyebani toyebi famille ya Nicolas bien zabe famille pe ya ndule marka us abandi musique kala lelo TV na biso Freddy déjà to fanda yo ki marka us akufeli de bana pour marka us un musicien abi akufela bana mapasa babomba te lokuta mutu mota akufela mwana na mboko atanga boye na père akufaki to aki na stade na yebana yeke Liverpool akufeli papa quel que soit les cas egoye banaka donc kasi boloko akufeli père tolinga to misa dynastie volume te bike donc kasi boloko akufeli papa donc marka us akufela de bana mapasa mboko mbeye bango te baki bomba marka us na famille oyo marka us akotaka wana eza famille ya batu donc nde toka beso olingi mwasi no na famille na ye hein clégie mwasi no aza na famille na ye ana banoko ana bamama leki ana batata mwasi ana bapapa kulutu so ero so kufeli de bana ata famille na biso musical babombi nayebaki famille ya mwasi ya marka us bakotelema donc nde toa boye toza mambo ya bomba na te Jires Zamba azali na prison bazabi ke Jires Zamba ayi na prison lelo monde eza ya kosa te Vasco Mabiala sala cop na yo betaka yu biso toa na posa te omoni oyo eza temps moko eza temps de la fin faire moni faire atopesa bato chance awa ndeko c'est vrai aussi marka us apesaka papa Hervis mark baje wana déjà na orchestre faire egolo ezalaka te baje ya nsima depuis tobanda jet set biso soutenir bamisien ebele ya ndeko nanga jet set depuis banda ezalaka te ke so to répété soki toke makambo bapede bayaka non orchestre ezalaka na ndenge nsima omonake so bana barépétition na bango to bana concert omo abelaka 100% bapede bazalaka biso tokendaka baconcert touti mwanda awa tozali biso na biso bayana bamomi na biso ça veut dire que bajournaliste bafanatique ya papa Hervé ya basnen bayan tobengi bamomi na biso tobetaka baconcert tobeta le 30 heures na showbiz omonaka ke bayaya na bayaya donc idée wana olobaki marka us apesaka mpo apesaka nsima eza idée oyo bocréer bokota neti na g mpona mito actualité dominée c'est fait rigola depuis tokota 2023 toke 2024 o c'est fait rigola bokita bomata mon batutu baote la dynastie volume 2 ebi ki héritier watana ba pas obwaka chemin de la gloire biso déjà nde to tolobi yango biso bagolwa neti na ndenge clan wenge tokoza na problème na mutu lisusu te le 25 novembre au biso parce que moi aussi je serai là au en la Côte d'Ivoire oui bino to et fallait pour papa ozala na Paris na You Arena yo yebi to yebi ke ya ozala na Paris na You Arena biso to ozala na Côte d'Ivoire to yebi te na Soficom Hotel le 25 novembre na Soficom Sofitel Hôtel Ivoire voilà biso déjà to sala makambo na ndinga kolandaka batu te biso tozwa production na depuis kala esengaki faire gola kale ba date na ba francophonie na ba stade na ye na ba fespam to uti makambo to apesa utaki be da fait moi tozali na boake donc tozongaki pour à réduire to à pousser la production et kende tina niveau en novembre ba ivoirien vu que balinga papa Hervé par rapport à son actualité batali que non papa Hervé faut producteur pour na faire été producteur atali qui était fait beta le 25 novembre na Côte d'Ivoire to beta wana biso to na posate est-ce que concert ango ya mwana na ya bandal eza nan mwana bandal mais kasi mais bon azara nan aza moni lelo nde to sola bo ndeko nanga to yaka na TVT to na show to yaka na TVT po to kosaka batu lelo bakosi batu to balinga bazu des trophées to longa mama ba trophée na ba trophée d'ami et singana to sangani ya trophée danger ya le roi le roi culture award na o fabrica sazu eza ba trophée d'ami eza ba trophée association de pesa aux États-Unis eza association ya ba ami donc nde to abenga yo to sanga to sali lomo ndenge ezalaka vela biso problème kendi ndenge ezalaka culture award ndenge ezalaka vela biso ya journaliste honorable
azana trophée mando apesa bato ana mona ngo za suki Serge Kaembe trophée mando apesa bato asoki soki nini moza soirée moto dans on a qui biso ya voilà c'est bon donc biso dans la biso na problème te lelo mo lelo faire rigola a créer ba leader to bela li comment faire a créer ba leader faire créer génération papa bon le bela ngote beaucoup de distraction faire créer génération faire créer ba leader lelo so tali ba bato ba na ba orchestre ba ba idole faire so moni ba ambassi ambassadeur idole faire aba Nicodème ambassadeur idole faire musicien bongo za faire faut na orchestre batu faire depuis tokola e ba musicien mo ya boga katsa suki ayembaka danger alinga ba ye c'est faire rigola donc faire créer ba idole lelo mutu akosala makambo lokola faire na musique yo azate lelo ndenge to sola ka boye batu ba comprendre que c'est faire ou rien. Bon, trésor congolais peut ba rotonga ne bimi. Ouais, c'est que ça souka to ke na pour sims. Mambalo kuta. Ah, eza mambalo kuta. Yo kiango. Eza mambalo kuta, eza avant ba talaka bo sangisa. Boji A, bochena B, bo sangisi na C. Mais le mutongo paso le bara bientôt. Monte ko wana montage ndikona. Eza ba montage. Nyo so tu bo créer gani problème na famille ya bato. Mais bon le bela makamuna bino awa ba oto ke poto on dit tourna ba sala wana ezaka bato fali to sur la vérité eza bato fali ba oto sala ngwa papa vers oto lo ba soki so fali so ndeni ba sangi a plus temps bo sangi sa makambo ngo mutu wana azolo ba bien te ela tsaki o ferete o trésor congolais ya bato fali bon le bela makamuna bino bon le bela ba oto ke na almana soliste mo auto ki ma bona poto ba lobeli yangote bolo bara makambu na bino nde bozi trophée na bino bo fandi bolobeli mamba trophée na bino botika no mamba fere biso beto tika no mamba na bino to tano ba zanga ba argument nde to aboye c'est faire rigola ndeko na c'est faire rigola na musique bino pe bokote li Gauthier Sey biso to kote la Gauthier Sey Gauthier biso moni lelo tante samno faire rigola muta créer ni instant on est que faire rigola muta créer nuance bo chaka tembi to kote la Gauthier Sey ndeni Gauthier Sey entre parenthèses faire muta créer nuance lelo clégie qui te faire mutaloba vaut mieux être celle qui est mal accompagnée faire mutaloba on liboso la zizel zina la pe sister na zizel zina moté lelo fallait otoyemba faut seulement aimbe ngo titre moi ça succès maloba ya faire non tozana ki ça rebattre ça succès on est dans un débat tozana ki ça maloba ya faire fallait aimer on nzembo soko tali lelo faire tanga bandeki na nzemba fe na biso alita chamal amoureza osanti que faire mettre niance amoureza poison difficile à comprendre yekuna mbini e bandeli ya bibi de la renta to la ba titre to la musique po biso to ba analyste bo te ba titre te ne to ba kino to tambola a muta tambola likolo na sazate donc faire gola formateur ba leader faire muta pesa niance mawe salamu na bolingo ya bo mwana edi lelo fali nzembo mwesa na bandengo lokwa nzembo faire muta pesa ba niance série vena biso ko felo midi alina pesa mwana na bandel fali makambo inspirera na faire mutali boso fali akenda mutali boso fali akenda bloquer nzela tant on fait la biso ramba pesa ka izara faire série wana faire ka latéralement ko beta bale ko panza wana fali il était joueur tant on fait ake wenge ba mo lande malo bana bandel masano ndeko na yo ake wenge ake asala effort ake pas faire biso caisse bakati aekende lisusu maison mère bakati vena biso rambo na mawa azwaye apesa makambo wa da faire déjà vite aimana déjà et betaka déjà tant ba mama moni lelo bana na ba manix ba mabandi wana ba ebi eloko ba ignore moni bato abongo mkoto okutana na bango ba s'attendre que ba attaque moni on ba to ba attaque za lokuta so ba pesa ba ndenga zo ba na TV ba attaque nga ba attaque ote okobeta ma obeta nani aze lokote ay ba ndenga o terrain musique ondengo ebo ba beta maka surtout au toucher ba point mo ba wenge ba quartier latin okobeta ma tambula ka ne kengi so tambula ka awa na ba bandal ba lingwa la ba mbinza ba changu ozala agressifier pour ani ba ebi makambu te oleka na te pour ba refaire go la local wera local
vera mboa local c'est que oza congolais te pour musique ya Congo ça international si on a qui musique international déjà fait rigoler déjà vite à imana nzembo ba chef na fespam pena ke ba nzembo te beti orchestre beti mais ça soit c'est la vite à imana peta ngo yoki ngo bimia ki Deodonge matinda la jet et uti kune ye eko so faire ye moko faire a silisi ko beta ndule président avabima fasola na faire yo ko beta masolo ke faire aza local eza mutema mabe o bino bo luka lelo obo kokate po muto ayimitaka muninga eza fali faire atikala ko imiter fali te po je tout bo sala trésor Congo azara na biso trésor Congo la ko ke tonga faire te trésor Congo la vivra bien a luka ni sous chez fali azara pas fali ba pimeli na bati ba pimeli ba mbonga ba crédit aya pas faire akoma o akoma na politique na musique a gérango donc biso to na posaté to sala na bino sous des chances de parole. Tu as des chances de parole de l'équipe. Moi, et l'équipe, tu as une possibilité de bêta martyr. Ah, martyr. Bah, tu as tembe. Ah, on a martyr, on a pamba. Bah, tu as tembe. Tu tournes ça martyr vers 16h martyr. Tu as plein. En plus, Bobo Sana qui, biso ton nom, c'est la 9e chef francophonie dans le stade. Vu que, bah, non, ça, là, papa, Gaulois, ça, fanatique, moro, tu s'imposes à loi, ya, respect. Respect. Bah, fanatique, bah, respect. Et ça, bah, Gaulois. To s'impose à loi biso ba golo to s'impose à loi na respect d'abord na ba konzambo ka autorité to s'impose à loi na stade de martiraki na makwa mutafanda te pona ko batela biloko mboka na biso ndenge to za boye to za na respect ba fana yo mote ba ware ba mo Mbappé ici c'est Warion et ici c'est Gaulois so boyemba ici c'est Warion boke etina suka bikota iya moi c'est boyanga nandeni pedabo sur place à baemba bino boyemba ici c'est Warion donc ici c'est Gaulois mon Gaulois et outil la combo ya faire Gola donc to sur la muke na ochite na to ba fanatique o teke ba créer biso lelo tant to koli donc mon Gaulois outil na combo ya faire Gola donc faire Gola aza muto de gens asalaka makambo kala donc faire da betana wenge 4x4 akenda Côte d'Ivoire ko boaka yo ba ke musique yo ba ke faire local faire batinda avion et que chef de l'état ya Guinée na maman Constantine afa ba télé ma ba kende ba président longwa na podium e bi si faire moi alobi na lingala ngana ke et faire papa faire muté malamu papa moto na temba kota na je héritier par moment kinga ke azongi asali vie na yaye faire muté mama bete faire omoni lelo ba confondre moni wata petit affaire ya palais eloko biso tolo baka yango na respect ezala na mutu ala kisanzela wata za petit affaire ya palais donc azate mo lelo pe so tuni faire héritier premier été so tuni héritier premier biso lingi respect ezala boye bake oyo azanani asala nini auta wapi donc biso to na posa ba comprendre qualité auto ça lelo to c'est la dynastie volume 2 tango esoya et ça na problème et belete mais ba compte na problème ça ba to ba yene ba tia libaya so tia libaya okuta na na musique ya kitoko au faire rien que la bonne musique biso to na posa que to kende lelo a fallait mbi ba nia ça faire fallait mbi veut être celle qui est mal accompagnée faire le bon kala na Gisèle Zina si on a landara moto tout cela bien faire banda ba nia skala lelo Maman muto a faire banzembo to a faire so landi même yaka papa tant faire obeta tant to era na zazu tu es na zazu tala zazu tant biso to longue tant biso longue na série ya zazu tant fallait nani na nzembo ni tant la mo biso ko zazu tala zazu tala beat ya zazu yo ko ba beat na bango faire muto na trap oyo en plus pour nous réformer bino to okata na biso faire alobate ke alors ça la featuring na motuté ba ça la campagne si côté la contre campagne bon ça la campagne ma bé trop pour na pas perdre faire alors baraté que na ça la featuring na motuté soit na oyemba ba nzemba français té bino boso bo balu sango faire est-ce que ndeko na to an interview faire alors ba ki nga ine na ba ça featuring na motuté na oyemba na ba nzemba français té non faire ne mutabana ka mambo ba nzemba français wana so yi ba ça so ba nzemba français celui qui est derrière toi, là, se comprendre grandeur et affaire.
deuxième album à faire ça qui est derrière donc à grandeur à faire sur on ça c'est terre de on nzembo faire ba na mirage des musique à Congo te et da musique moto kenda da libanda donc ndeto aboye botika na bino ba black lelo faire ego la bosele ba campagne ebele e komi temps ba golois e komi temps ya ko déstabiliser campagne wana faire le barate ki ngai yo non ça featuring na mutu te mais yalinga ki featuring ezala na norme ezala ke so sali featuring ende onanga to ça featuring te ke faire sali featuring tala lelo fallait sala featuring na bu moni amabe tant bo détruire musique ya Congo fallait sala featuring na buba imposa Fally na clip ya Fally fallait lata logo to marque ya buba omoni ki musenzi na bassesse ya musique ya Congo pe fallait sala ba tourner pour vendre faut mona ke important musique ya Congo le côté est-ce que do mona concert à Fally buba ya me faire auto corriger buba na fait moi tara buba o bino ba congolais buba ngaka mais ba ivoirien ba imposer que robeta liboso affaire robeta na sima faire été pétant on faire amata ba ivoirien wana bazara na kati affaire moi c'est-à-dire que faire corriger musique ya buba est mon terme donc to mankaka te bona na mamba Vasco mabia la wana te boyo ka mutu te biso to focaliser na dynastie volume 2 na minute to so na posa te ko to ba no sa ba débat na bato sans polémique, sans débat, faire égaux la zone, on a mbote pour acheter là. Ok, rapidement. Mbote là beaucoup plus dans Orlando Bisso, maman qui était la Gauloise, maman qui était dehors, la bosse était maman Jacques à Tunda à Paris, sans oublier ma salanga na tire Mukawa, papa na Queen Ninga, na mère Olive, les qui maman na nous Mukawa, mbote ebele, ma salanga semblo mayala na Mwanda, na Galon Tingi, na ABC mbote. Ebele DJ Zulu depuis le Lubumbashi ya biso ya palais mukonza ba DJ tout pour imposer que beta musique ya batutu na Lubumbashi DJ Zulu bambote ebele na pesio bambote bana tu ya poto balinga biso bambote na bino ebele vena ngai ja plus de en province moto mama mi mantseka mi en États-Unis kuna na Charlotte bientôt l'orchestre Zoya Dallas ya Ilusa Roya biloko na nga na bige Roya vena nga Marcel ici sur le bal na New York mon général manager Novice Fipa. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci. Nabatuto bazo occasion Rolanda Bisso. Pourquoi pas na Juno Mopejo depuis Dirban Motema ya Brunel Bakenga na Pesio bambote ebele pena Juno Mopejo na Pesio bambote naza sur nous surtout il fallait tout solo on se retrouve prochainement. Oui. Ciao.